Mokili mawa te, mokili pasi, mokili kobanga, mokili bandeko na nga, mokili osala pasi. Pasi pe pasi la famille. Eza pasi komona moto akufi lelo, kana kokufa ba makambo ekomi kobima kilikili, o moto tel nde alekisi ye, o moto tel nde asali boye, o moto tel. Bandeko na nga eza ya pasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné, cher connaissance, toye lisusu kana makambo ya Papa Chaka Congo la famille. Ebele ya batu biso nyonso toyebi Papa Chaka kufi, Papa Chaka plutôt Chaka Congo atiki biso bandeko nanga ezosala pasi na motema penza ya makasi. Mais makambo o penza Étoile Inès TV amemeli bino eza kaka ndenge makambo etambulaka, ndenge ka makambo ekendaka. Toyebaka deja na communauté na biso soki mutu akufi bayaka toujours na makambo o mutu tel nde alobaki, o mutu tel nde asalaki, o mutu tel nde akendaki, o mutu tel nde azongaki. Yango toyeka ndenge toyaka kaka kopesa ba information, toyaka kaka kosala ba analyse, toyaka kaka kopartager ensemble na bino ka ndenge makambo ezotambola. La famille avant tokota kuna ekozala bien nanu toya kosensibiliser batu nyonso to balandaka Étoile Inès TV, batu nyonso to bazwaka ta na bango mpona kolandaka biso, batu nyonso asika, batu nyonso mosusu ya kala. Eza batu mosusu bakotaka na bango mais bazalaka na bango ba abonné nanu basabona te. Yango toyeka ndenge toyaka na système moko ya bien kosensibiliser bino nyonso. Bo s'abonner vraiment massivement, abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les nouveautés de notre chaîne surtout. La famille, aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso malamu mingi, kosala biso kitoko, kosala biso penza bien. Bandeko nanga kandenge tobetaka na biso masolo, nalobaka toujours et encore que non, ezalaka bien soki ozolandaka biso, zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka Étoile Inès TV, place nyonso ozolandaka biso, na osenga na yo, zwa penza kiti na yo, ovanda, kandenge tokendaka, kandenge tosalaka, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni, tia mwa eloko o penzo sepelaka komela. Otie yango pembeni, heure mosusu pe dépendraka na heure o bolandaka biso. Soki omona ke non, heure o na olanda Étoile Inès TV eza nango tongo, na osenga na yo, kende olia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke non, heure o penza eza nango kandenge tokendaka midi, lia na yo repas préféré na yo, et puis soki omoni ke eza nango pokwa, na osenga na yo kandenge ezalaka, kota penza lia soupe na yo na ndenge na yo ya bia, lia soupe na yo na système moko ya kitoko. Bandeko nanga ebele ya batu balandaki deja video otosala pona liwa ya Papa Chaka Congo. Papa Chaka Congo akufaki vendredi babutu nde bapesaki biso ba information ke non ndenge eza boye Papa Chaka Congo akufi. Ndenge eza boye Papa Chaka Congo aza lisusu na biso te. Toyaki pe topesaki bino sango, topartageaki na bino ka ndenge tosalaka ebela batu balandaki. Pona batu mosusu balandaki na bango te parce que sango wana eyaki butu. Biso pe tosalaki yango ka butu wana. Peut-être bolandaki na bino yango te. Yango toyeko informer bino ka ke non Papa Chaka Congo akufi.
akufi bandeko na nga eosala pasi penza mingi na motema. Ebele ya bato tolandaki deja tomonaki ndenge papa Chaka Kongo akotaki na hôpital, libungu na ye ezalaki ya kovimba makasi. Après ba interview o basala papa Chaka Kongo, selon ye alobaki kino na libungu na ye ezalaki nde bakayu nde ezalaki ebele, ezalaki au nombre de 7000 cailloux. Papa Chaka Kongo azalaki na ba machine, azalaki entouré penza na salle oyo azalaki nango, azalaki entouré na ba machine ebele. Sikoyo selon ye alobi que non, ba docteur balobaki que ba machine oyo nde ebandaki koboma ba caillou wana, bando boma ba caillou wana. Na tango wana basalela ye interview alobaki déjà 5000 soki 5200 caillou oyo ezalaki lisusu te, atikala soki na 1000 combien oyo etikala yango ba machine wana ebandaki koboma ba caillou wana. Donc poumon na ye selon ye poumon na ye ezalaki na ba problème ka ndenge ezalaka aleme ba docteur place akendaki hôpital place akotaki babandaki quand même kosunga ye ka ndenge ezalaka. Alansaki message na ye mpona kosenga bato lisungi. Oui, ezalaki na bato mosusu basunga ye, bato mosusu oyo bazalaka na bango ba personnage public, mais mutu oyo penza toyebi biso nyonso parmi ba star na biso, Fally Ipupa akendaki pe kopesa ye mwa quelque chose. En tout cas, papa Chaka Kongo asepelaki penza mingi makasi. Bandeko na nga ebele ya bato mosusu toyebaka te rôle nini papa Chaka Kongo abandaki kojouer na communauté na biso to na société na biso. Papa Chaka Kongo azalaki mutu président tokoki kolobaka président culturel. Ye musala na ye ezalaki keno soki mutu abeli, soki mutu akufeli, to comédien akufeli, comédien akufi, musicien akufeli, musicien akufi. Ye musala na ye ezalaki kosensibiliser batu batiaka bambongo kande batiaka pourvu que ye amema mbongo wana akendo tikango na ba famille ya batu ya mutu oyo akufi to mutu oyo akufeli, surtout ba comédien na ba musicien. Donc wana penza nde ezalaki musala na ye. Bino moko boyebi musala wana eza musala moko ya mbongo. Mutu ozo simbaka mbongo, ezala monta ya ndenge nini, ezala mbongo combien, ye mutu azalaki chargé na makambo wana. Donc ye mutu penza abandaki kosimba bambongo wana. Siko ka ndenge toyebi na communauté na biso la famille, makambo déjà ezobima. Je me rappelle na tango na salaki émission nanga liboso, tango papa Chaka Kongo akufaki. Après kosala émission kande totiaka ba numéro ba téléphone, na joaki moi ba appel, bato ba bengaki, il y avait même des personnes oyo ba komantaki, balobi te aobela eza bambongo bato oyo aliaka. Bandeko nanga natiaki nanga kate na makambo wana, natiaki penza kate parce que toyebi ke na société na biso to na communauté na biso makambo oyo ezangaka te. Surtout soki mutu aza chargé na bambongo ezalaka muke mutu wana ibaka. Totala tala ba église bomona mutu oyo akotaka mbongo, bato ebele baliaka toujours na ba remarque non moni mama wana ye mutu akontaka mbongo na église aibaka tiaka muke na sac na ye. Ata soki mutu aibaka na ye te, omonaka bato balobaka na bango ka bongo. Yango nga pe na tiaki na nga kate nalandelaki penza makambo wana te ka ndenge boyebi. Bandeko na nga après liwa siko ya papa Chaka Kongo nde ba makambo ekomi nango kobima kilikili ka ndenge makambo bimaka. Bandeko na nga somo makambo ebimi elembi nango tolobaka bongo makambo elembi nango. Avant tokota kuna la famille, avant tokota na mozindo ya makambo na biso ya lelo, kozala bien nanu to ya kopesa ba matondo to ya kopesa ba merci. Napesi ba merci mingi na sponsor na biso officiel.
sponsor na biso oyo atikaka biso te. Sponsor na biso oyo azalaka toujours elongo na Etoiline Nest TV, ezala na bisengo, ezala na batango ya pasi, ya atikaka biso te. Azalaka toujours na biso, yango toye kopesa ye ba matondo ebele na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Wana penza azalaka sponsor na biso, penza tolobaka sponsor ya tongo makasi. Naye kopesa ba matondo na batu nyonso tu ba souteniraka Etoiline Nest TV, ba o nyonso tu ba partageaka ba video na biso, ba o nyonso tu ba sungaka biso na ba conseil, ba o nyonso tu ba bengaka pona kopesa biso ba courage. Talaka musala oyo ezalaka musala facile te, ezalaka musala moko eza mwa makasi. Alors toye kopesa ba matondo ebele na bino nyonso, ba encouragement na bino, ba soutien na bino, kotalaka na bino botalaka, kosalaka ba partage o bosalaka. En tout cas Nzambe alola apambolaka bino mingi makasi. Ba merci na ye moko Linda Bukulu, ba merci na mama Joséphine, ba merci na mama Tina Sambia, ba merci beaucoup na ndeko nanga Bijou, mama Vicky Mbonzo, madame Judith Diampo Visa, ba merci beaucoup na tonton Héritier Yola, madame Sidonia Siala, pourquoi pas madame Sandrine, bah merci beaucoup. Talaka bino donc ce tour le la Etoiline Nest TV bino BP bosala musala ya makasi pour na sunga chaîne yo et kindi nango surtout liboso na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga ka ndenge na bando beta masolo, bandeko nanga ka ndenge na bando loba, bandeko nanga ka ndenge makambo ebandaki kotambola, bandeko nanga ka ndenge ba sujet bino moko bozomona. La famille toye lisusu makambo ezobima, makambo ekomi nango kilikili, makambo ekomi somo. Après liwa ya papa Chaka Congo, bato ebele ya bato baye non mama Etoiline, papa Chaka Congo eloko ebomisi ye eza bambongo ya bato oyo abando zwa. Bomona comédien boye akufi, bato basangisi bambongo olie akendaka ko déposer somme to montant ya mbongo bapesa ye mingi ye na communauté na ye babando kata mwa mbongo batie na mopanzi batie ko déposer mbongo muke yango misala babando sala. Bato mosu balobi mama Etoiline, est-ce que aussi omona mutu boyeka dans les vides libumu ekoma kovimba? La plupart ya bato o mabumu evimba kaiza kaka ba mabumu moko ya problème. Bato mosusu ba référa biso na papa na biso moko akufa, pasteur Patrick Manor, que son âme d'ailleurs repose en paix. Ba eko référé biso bongo keno o se rappela na papa Patrick wana. Après liwana ye boyoka basango o ebima na poisa. Sikosoki mutu ayokufa libumu ezovimba botalela ye bien. Parce que selon bato balobi tozana ba personnage public ebele o bakufa na ba condition na bango ya bien, mutu abela bapesi ba exemple neti ya papa na biso Dadi Kitambala, bapesi exemple neti ya ye, bapesi ba exemple neti ya ba mama Suzy Bantu, ba papa Kadiombo, ba exemple wana nyonso bapesi. Me balobi soki mutu akufi libumu ezovimba, bato wana na libumu wana makambo ezalaka ebele, eza na makambo ebele basala yango esalaka kino libumu evimba. Bandeko nanga nazalaka awa te pona koya ko juger mutu te, nazalaka awa te ke na ya kotia point ke no makambo bato balobi yango wana te. Ka ndenge nalobaka nanga nayaka kopesa information, nayaka comme intermédiaire, soki eza ya koyinda kote mosusu na ye na lancer message na kote mosusu. Nayaka kopesa toli, nayaka kosala ba analyse, nayaka ka ndenge toyaka na système moko ya bien wana ezalaka musala nanga me ya koloba te ke non naya ko appuyer o bato balobi to na niye o bato balobi ezalaka bongo te. La famille donc oyo eza ndenge bato bazoloba yango nga pe na ye na information oyo na partager elongo na bino na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga tokota na analyse na biso ka ndenge tokotaka, tosalaka ndenge tosalaka.
nayebi te selon bino mutu na mutu aza na experience ya makambo oyo ntango liwa eyaka mutu na mutu nyonso tozalaka na experience eza na batu na bafamille na bango bandeko na bango bakufa bapapa na bango bakufa baoncle na bango bakufa peut-être na bacondition neti kaka ya papa na biso ka ndenge libumu evimbaka ka ndenge libumu evimbaki ebele ya batu bafamille na bango baleka na basituation wana nayebi te la famille nakoki koya koapuye awa te ke non papa Chaka Congo c'est vrai abando yiba bambongo ya batu to papa Chaka Congo abando lia bambongo ya batu nakoapuye yango te la famille to nakowangana na nga te parce que nayebi te nalobaka toujours et encore que non tant mutu akufaka mutu ayebaka vraie source ya liwa ya mutu oyo akufi to mutu oyo ayebaka le pourquoi mutu akufi ezalaka nzambe ye moko nde ayebaka le pourquoi mutu oyo akufi nini esalaki keno mutu oyo akufi yango soki mutu akufi toyaka na biso kaka informe bino me koloba keno ayibaki abando liaka en tout cas wana penza na ezalaka yanga te la famille bon selon ngai ka ndenge tolobaka la famille na mokili oyo surtout tokota nanu na biso ba-africain tondimelaka liwa te wana ezalaka problème ya liboso na biso tondimelaka liwa te biso soki mutu akufi soit balie ye soit azalaki na bisalasala oyo bandosala soit akotaki bandako moko boye soit donc baraison ezalaka ebele ezala mutu oyo asi akoli biso tondimelaka te quel que soit dans nos familles mutu ya membre ya famille akufi tolukaka toujours toyeba nani mutu abomaki ye kote ya bapapa to kote ya bamama ezalaka bongo c'est comme si liwa na kote na biso ya biso baafricain existaka te tomonaka mundele mwana akufa azala mwana muke azala mukolo bango bandimelaka na bango liwa bayebi ke liwa eye eza neti na batu mosusu ake konaje ake kande bana mosusu bakendaka na baplage ake na ye peut-être mwana mikotisi ya midindiki na mai eko arrive ke mwana contrôle lisusu ezalaki te mwana kufi na kati ya mai la famille wana soki eza mindele bakondima na bango balobi kaka keno eza liwa donc liwa na ye eyaki na nzela oyo me ya biso bato ya mwindu bandeko na nga omona batantini ya kote ya papa nde babomaki ye batantini ya kote ya mama nde babomaki ye bapapa leki bamama kulutu bango nde koko kutu na ye ti lelo azaka anve ezaka koko wana ye ndoki ya haut niveau bandeko na nga wana ezalaka deja biso bato ya mwindu tondimelaka na biso liwa te nayebaka te soki ezalaka nini na ka penza ya papa Chaka Congo bandeko na nga ka ndenge nauti koloba liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso tu eza na bato mosusu peut-être aokufa na ye ya kolala kabo ya belaki na ye te akufi ezalaka pe na bato mosusu bandeko na nga kokufa na ye aobela akufi na ye bato mosusu penza eza peut-être aotambolaka na nzela batuti ye akufi na ye bato mosusu eza ba-accident bato donc mutu na mutu aza na ndenge na ye ya kokufa na minute oyo papa Chaka Congo plutôt asi atiki biso eloko tokoki kosala eza ke tokumisaka nzambe parce que ye moko nde akrea biso ye moko nde ayebaka jour nini mutu akozongisa molimo na ye epai na ye alors biso toza awa kaka mpona koremercie ye ke non mosala ya papa Chaka Congo na se ya moyo esili moma na ye ya kozonga akende kopema plutôt yango wana tondimi na biso kaka ka ndenge bible ezoyebisaka biso tondima na biso kaka ba oui et amen wana nde kondima na biso soki nzambe alobi oui et amen c'est fini la famille totika molimo ya papa Chaka Congo ekendo pema na kimia
totika bandeko na nga babiloba loba na biso oyo tolingaka koloba oyo tolingaka kozangisa te parce que communauté na biso ezaka communauté moko elukaka biloba loba tolukaka kaka emati ekiti tolukaka kaka asalaki boye bandeko na nga na minute oyo biloko wana ekosunga biso te biloko wana ekoede biso te mais ekoya lisusu kopesa bakanda ekoya lisusu kozongisa biso sima na ndenge moko ya mabe yango na ye kosenga na bandeko na nga bino nyonso botika papa Chaka Kongo atendo pema na ye na kimia soki ka ndenge bakoloba ezaki ya bandoli ya bambongo ya bato etali ye moko na nzambe soki mpe bato bazokosela ye etali ye moko kaka na nzambe bandeko to respectaka surtout soki moto akufi tozalaka na mwa respect wana to respectaka ye bandeko na nga na ndenge moko ya bien akendo pema aza mutu oyo asunga communauté na biso ata kaka na kosensibilizaka bato batiaka bambongo ezala musala makasi nga naloba toujours que non na monde oyo musala ya peleto ya pete ezalaka te la famille misala nyonso ezalaka makasi biso kutu toando mona kosala baémission okanisaki non ezala musala moko facile mais tango toye kobanda la famille oye comprendre que non na monde oyo musala ya facile ezalaka te misala nyonso ezalaka toujours et encore difficile parce que il faut vandisa masolo il faut okomaka olukaka ba information koto donc musala nyonso na ye pe côté na ye aovandaka boye téléphone il faut isonner côté mosusu comédien azobela musicien boye ekendaki donc azaka likolo bato mosusu ake kosenga mbongo baopesa na bango te donc musala nyonso ezalaka makasi to remerciaka ye ata na mwa musala moke oyo abandaki kosala bandeko na ngai yango ya moke kaka nalingaki na partager na biso nyonso ka ndenge tokendaka ka ndenge tosalaka tokomi na biso na suka la famille bobosana te kosala bapartage nzambe ya lola apambola bino bye bye la famille et à la prochaine.